Mama Mado, eh. Jorbel, nauzo mbongo, pesa mbongo wana. Pesa mbongo. Oh, mais mbongo wapi? Ah, tiko na makambo na mbongo nanga pekina isekeza wapi? Pesa mbongo. Ah, yaka ya moko. Moko nino. Sia. Pesa mbongo basanga manzaka kunengeza salite. Mama, kukoma naka siko. Na unatekite, mbongo na pesa na zulango wapi? Wani telinga te. Defa kuna tepa mama pano pesa mbongo na kena. Mama, nazana na banyonga mapa kuna. Yongo basansu banyonga. Zasu na teki na poko na pesa mbongo. Nalingi makambo wana te pesa mbongo na kende. Hey Jorbel, moi si oyo bane ko proposer a lingo sa predot. Yeo, o bazo swa na boye na kutu bobala ni te bobandi da ko swa na boye. C'est que nanda ko za problème hein Jorbel. Mama nga na yebi yo te, kipe vi na yo. Ko kipe vi na biso te. Pardon. Longwa wana, oza mo si mo mabe. Mobile azo débrouiller kaka ya passe moi poso wana azo débrouiller. Yo yela ka yeba biloko ba cher ba kabelo ya ba $100. Akoswango wapi ye phone na écoute za biso $50. Oza mo si mo mabe, ozo tala bozwa mobali na yo te. Oza mo si mabe na yebisi yo. Ah, Mamadou, pardon vraiment. Kipe mapa na bisote. Longwa wana Jorbel yo poza mayele te. Omoni na mono lisu pembe na basama pa ngati otuna nga ba conseil ya buzoba. Oza mobali moko zoba faible. Na mona ote otaba matama no minene pembe na basama pa nga na ko bambwa ta lipa moko munene za ana bassin. Mama Mado, eh. Mama